Concert ya Ferregola na Londres eza reporté to eza annulé. Tolanda migenyema sima topesa argumentaire solide. Producteur a sali ba démarche n'est tout correct comme il faut. Malheureusement, tu travailles na producteur té côté promotion parce que tu as qui payé pour lancer la promotion. Sur la vérité, na maison et bêtise artiste professionnel Ferregola les padres tu collaborer qui té côté Moussalo Bengi pour promotion kolobé la concert kobeta c'était pour boson billet mais ba billet était quand même très bien sans problème. Ba billet était quand même très bien. C'est pour cela que le concert est annulé et reporté. Parce que vente c'est ba billet était quand même très bien. Les premiers sali concert est reporté. Angleterre a une information que na Congo Ebola ils ont dominé, ils ont boumé bateau. Angleterre, baza lokola ba américain, baza pays anglophone. Donc ba lokola ba français oyo bazo kotsa batu na France malgré Ebola ezo batu na Congo. Donc ba permettre ko pesa orchestre ya Ferregola ba visa ti. Parce que Ferregola akoya ko beta na banani na Angleterre. Na niveau ya artiste, na niveau ya cap o artiste za nango akoya beta na batu te asangisa batu na Angleterre pour ba accompagner quand même. C'est pour cela que l'Angleterre a eu une décision à refuser de sa visa dans le groupe Jet Set. Et ça, parmi les raisons, et ça qui est conseillé à reporter. Il faut partager une information dans tout le ça déjà 5 minutes. On a eu information. Pays local Angleterre, pays local États-Unis, comment vraiment très attentif. Il y a des maladies, il y a des virus, il y a des épidémies. Comment très attentif nango comment ça la tension sirima so ba yoki na mboka teleza balinga rasute bato babimi na mboka wana ba ya directement par bango raison pour laquelle bomona ki tango coupe du monde tous a qualifié nango Donald Trump abimisa qui même arrêté surtout décret sur ni no benga en États-Unis pour que le bakino ba joueur RDC ba ko participer te faut baza la cantonner pendant 21 jours. Heureusement il a sauvé Léopard Zaki équipe na biso baza sélectionné baza toujours ba équipe ba joueur ba betaka na Europe yango CAF na fina fekofa memaki makambona na CAF pa memi makambona na FIFA memi makambona amemeli yango États-Unis kino ba joueur nyonso baza sélectionné botala ba club na bango ba betaka jamais na RDC même staff technique bazalaka na RDC bazalaka toujours en Europe raison pour laquelle monde kino RDC Léopard a qui participer na mondial à comment les États-Unis depuis sur mon colonie noire à comment presque 2 jours avant nani salema nani coupe du monde ban alors bino ba oyo bozoya na tongo makasi bozoya ko finga fer bozoya ko vilipande fer sali bino logo nini bobenga Ferregola l'échec de la musique bobengi bebiso kombo Ferregola eza synonyme échec bo Ferregola wana bozalaka focaliser sur ba makambo na ye pona nini biso lokwa tondima Ferregola za échec botiki la biso Ferregola na biso et soki annulé toi reporter concert na eza ya biso fali abimaki après obeta stade de France na ayaki abaki na biso obeta 3 dates obeta le 4 le 5 na le 6 abeta le 4 na le 5 le 6 na centre culturel fali ayate asala communiquer te ba fanatique na ye ba ya na centre culturel ba tourner ba vidéo ba to ba ya ba futa ba transport concert ya ofele bato baya me artiste amonana te moto moko biso bagola to salela ngo sujet te to vilipande artiste te parce que to yebi ki artiste aza na performance te obeta 3 jours successives même ba performance parce que na le 4 na le 5 ezalaki ba performance moko faible akoka ko pesa performance malonga te bango moko ba fanatique na ba bana ko regretter comment fait-il ba comme ba fanatique na c'est comme si atanga bango na kisi mais ce qu'on fait Ferregola a reporté concert na ye à Londres pour na ba raison sanitaire et comme il Ferregola problème est-ce que Ferregola na za ambassade ya Angleterre non parce que ambassade d'Angleterre n'est jugé bon mi le quoi tous na maladie ya virus Ebola est transmissible moto ressortissant sur RDC Nicolas Okota Konate il y a raison pour laquelle ba refuser ko pesa bango ba visa ce qui est zalaki bino de bosala ki report to se avant makelele te na fin 2024 fallait zaki na tournée na Canada plus il y a 18 dates à Kindati
Tout ça, là, on peut ba CGT. Là, la caba double stade de martyr, à Bétate, à reporter ba combien de concerts. Au même moment, on va na mois de juin, kaka oyo. À mon anité, à sali communiquer. Personne n'a sali sujet les colons en haut. Kaka loko eza fait rigola, il faut beaucoup de faire rigola za mo besu. Il faut faire rigola kundama, aza vivant. Ce n'est pas comme ça de marambe kindiki. Tout ça là, on a toujours été deux poids deux mesures, non. Santé ya ba mindele lelo ba comme ko protéger ngo l'économie na bango. Et système sanitaire na mboko loko Angleterre, na mboko loko États-Unis, ils ont ba sala ka ngoma sécurité. Et ceux qui ba ki na mboka tel, il y a une maladie, ils ont ravagé batukuna. Ba sala ka blague te na ba ressortir mboka na ba kotra mboka na bango. Parce qu'ils savent que non, ndenge pandémie seulement na 2019, 2020, il y a bato ibele, boma bato ibele, ba koma tellement trop exigeant. Na ba mboka o ba maladie ils ont ravagé bato ba kota ka kuna te. Alors yo ce que besoin de tenir faire la rigueur, c'est comme si besoin bato tanga na vite, c'est comme si bato sala ka recherche te. Faire la nenga zawana, so betika na Google, okomona makambo sala ki na mois de mai, okomona makambo sala ki na asali déjà na mois de juin, début mois de juin makambo sali. Alors faire gola soka à reporter ça pour na yimo côté parce que tant que code sera demande yo visa na ambassade basala kani ba luka ba formation sur yo ba tout ba s'interroger sur casier judiciaire ba s'interroger sur beaucoup de sujets et ça makambo santé no ba s'interroger sur yango avant ba sanine avant ba valider ba pesa yo visa ko mboka na bango ba code sera n'importe qui te na mboka loko Angleterre na mboka loko anani na mboka loko Amérique. Et ce sont des pays hautement sécurisés sur le plan digital. Parce que le nom makamouno se digitalisé na bambo na bango. Okokota par hasard te oyaka ko se filtrer boité non. Raison pour laquelle ba pesi ata mutu moko te ya groupe a faire gola visa. Et faire gola ko manakisa ki ndenge visa ta moko te guitariste azate, drummer azate, artiste moko ko yimba ko sala mo kera azate. Bosoko concert ngo betela nani. Parce que concert to betela na Londres za fête ya ba gaulois. Producteur za gaulois. Hein? Alors, bangonde ba organiser le wana pour ba golo Angleterre ba CP là. Alors, ndeki ba moni ki non, ba raison eza valable, eza l'état ya Angleterre nde moto atie bango a stand by. Et raison pour laquelle ba poussi yango, ba sali pe remboursement ba billet te ba nile pe événement te ba bisu no bozela. Tango situation comme la normale pour renouveler date. Ba renouveler date, ba to ba garder ba billet na bango. Mais ce que bino loko bolinga affaire te, bokomi ko fingi sa faire, bokomi bunti sa faire, ko soni sa faire, kombo affaire. Na poko na ko sala live. Na elaksa bino document o naza nango, na sala formation ya prévention et contrôle des infections. Tango to bela maladie ya na 2018 tango ebola ezalaka na Nord Kivu parce que c'est là où moi j'habite. Naza na document moko ya plus ya 200 pages. Na ko laksa bino document na ko sala live na laksa bino. Pourquoi ba mindele ba koma ko boya soki épidémie za mboka tel ba tomboka na ba kota na kolaksa bino document wana j'ai ça faire ça artiste liboso te a reporter concert et concert a faire glosa reporter pour na ba raison sanitaire et ba pesi équipe nyonso ya faire glosa visa te pour ba kota na Londres parce que baba na ki démarche depuis kala et tango makambo virus ebole monani gouvernement ya Angleterre bino non et pas na bino maladie zali bokota awa te maladie na bino za contagieuse za transmissible o toucher mutu boy soko zala ki nango moto wana soki asukoli maboko rapidité akozala contaminé alors na boy na memango ndenge na sibira ka tango pandémie ekotaka epananga na kufisa bato ebele alors na komi ko tirer attention na kopesa bino ba visa te bozela to kopesa bino ba vite otala makoto traiter makana bino soki épidémie esili. Alors, Congolais, le quoi zaramte mamabe, Congolais, le quoi l'ingara ferité, a comme si on sujet à moquer sur le fer gola. Alors, ils ont indépendamment la volonté à faire. Parce que date, on a depuis Banosango avant, concert à faire gola. Donc, avant, on a fait la bête à Anani, à Corarena. Si je ne me trompe pas, ils ont annoncé dans le mois de mars. Si je ne me trompe pas. De bafungola pe billetterie nango, ils ont totalement la promotion parce que, fait la zaki na concert à Zobeta, na Corarena. Et Fergola tango sisa obeta ko arena Fergola kitaki na Angleterre ko lakisa bato kino azana concert kuna parce que ba annonça ki date ba fungoli billetterie Fergola ko maki kuna te pour ko visiter ça et maintenant après ko beta ko arena de Fergola kino ko visiter ça
Alors bato nyonso bozo tenir faire gola rigueur, je ne sais pas ce que vous tenir rigueur sur nini. Boza bato liboso bobenga faire gola échec de la musique. Mais les autres beaucoup mi bato liboso boza ko s'intéresser trop, boza ko se lamenter trop na sujet à faire. Yango to tuna rabino ezalaka nini motango bolingaka yete bo sepelaka na yete aza échec. Mais si moto aza échec bino siko bozo se concentrer vraiment à 100% sur yé na ndenge nini.